Mbeka ebandi ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Journal ya peuple pour na peuple info lingala mbote na bino nyosu na lombango to fongola mpona kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba kibongo mercredi 15 janvier des lettres ya créance ya des ambassadeurs extraordinaires peuple plénipotentiaire oyo bauti kozala accrédité na République démocratique du Congo bolanda reportage au héritier Mapinde mais asale libino. Mercredi 15 janvier 2025, na cité ya Union africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki ba lettre ya créance ya deux ambassadeurs résidents extraordinaires pe plénipotentiaires oyo bauti kozala accrédité na RDC. Ezali bongo Venta Taraman Vaja Payajula ya Inde, pe Karl Tikaz ya Russie. Bosimbake na cérémonie oyo, cérémonie moko protocolaire, bango baremetaki moko sima ya moninga epai ya chef de l'État, document oyo ezali kotalisa confiance ya ba gouvernement na bango ona ko représenter mboka na bango na République démocratique du Congo. Masolo na tango ya mikuse elandisamaki na atmosphère ya coopération. Bosimbake avant ba nouvelle fonction na bango na RDC, diplomate indien ye aservaki mingi lokola ministre ya ba affaires politiques na ambassade ya Inde kuna na Oslo na Norvège. Boyarisi ye azalaki bongo directeur adjoint ya département ya sécurité internationale pe ya information na ministère des affaires étrangères ya mboka na ye. Premier ministre Judith Suminwa a présidé qui mercredi 15 janvier réunion, il y a restitution, il y a misala, il y a des délégations, il y a République démocratique du Congo, na Congo Brazzaville pour un projet, il y a pont, route, perail, nyoso, et les cas qui na salle, il y a conseil, il y a immeuble, il y a gouvernement, Nathalie Kaila Kapenda, héritier Mapinde Mazaï kuna na compte info lingala. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé qui mercredi réunion, il y a restitution, il y a travaux, il y a deux délégations d'experts, il y a République démocratique du Congo, puis il y a République du Congo pour na oyo etali projet, il y a pont, route, rail, na salle, il y a conseil, il y a immeuble, il y a gouvernement. Série il y a réunion oyo et serva qui cadre pour na masolo, oyo ekosala kebai bana ko aboutir na ba concession, il y a matérialisation, il y a route, rail, pe pont. Ministre d'État, ministre de l'infrastructure, pe travaux publics, il y a RDC, Alexis Gisaro akumisaki matérialisation ya projet oyo alobi eza projet moko ya litomba pona bamboka mibale basengagé pona ko matérialiser yango Kinshasa pe Brazzaville alobi bantamé masolo ba échange technique pona ba administration fiscale pe ya deux pays et bana ko harmoniser ba point ya différence nyonso wana pona ko ta en place système moko yango ekozala favorable pona kopesa ba concession ndenge Alexis Gisaro alobaki projet oyo ezali ko relever ba défi ya intégration et pas wapi RDC azali confronté elongo na Afrique centrale pour na ko démarrer ba etanyo somi balé ba compter lelo ba tombola ba pesa misolo 700 millions de dollars Bosimba ke ba évaluation technique oyo ezali komema na hauteur ya projet autour ya 700 millions de dollars américains
pe lisusu esengeli bosimba ke ekozala la première étape parce que projet ebengami lisusu ko évoluer na ba projet misusu oyo ekoya bongo kokota na kati ya projet principal ndenge Alexis Gisaro alobelaki. Jean-Jacques Bouya, ministre ya République du Congo chargé ya aménagement pe équipe mobimba ye atalisaki ke misala ya minene oyo ezali bongo na ba étape moko etikali pona lancement ba appel d'offres na ngambo mosusu asulinaki ebandeli ya misala pona projet oyo ekobanda na mvula oyo bango ba harmoniser ba concession nyonso pona kotonga pont route pe rail. Chronogramme na yango et se mettre en place malembe soki concession oyo ezali bongo harmonisé ba appel d'offres et kobenga mambalo et kozala appel d'offres moko et ko sélectionner ba concessionnaire etikali bongo 5 groupements ba entreprise oyo ba ko soumissionner pona ko kende na sélection et sengeli komema ensemble ba éléments techniques nyonso pe financier pona ko préparer ba offre oyo yango ezali ko salema déjà ndenge ministre atalisi bosimba ke projet oyo ekokolisa commerce transfrontalier et régional et ko améliorer circulation et sécurité ya ba personne elongo na biloko na bango entre Brazzaville na Kinshasa yango eko contribuer na réduction significative ya ba coûts commerciaux et le sous ba étude ya plus de 5 millions ya ba passagers et 3 millions ya ba tonnes ya ba marchandises yango eko katisa pont chaque année bo yango eko talisa ke ezali corridor moko stratégique ya région. 16 janvier 2021, 16 janvier 2025, le lot est ici 24 ans jour pour jour depuis Musée Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, Azala Kabongo assassiné na bureau naye ya Mosala kuna na palais de marbre na tina wanande rédaction ya info lingala ameki ko retracé pour nabino histoire ya journée haute. Dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et, en tout cas, un pays moderne. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, et kokisi lelo 24 ans, depuis ba Congolais bazali kokanisa fait musée Laurent Désiré Kabila, ndenge bande kobengaye affectueusement, musée oyo elakisi bongo mpaka, musée oyo elakisi muntu azana sagesse pe na mayele, pona kotambusa baninga musoso, bosimba ke musée Laurent Désiré Kabila azalaki assassiné na bureau na ya mosala na palais de marbre, et pa wapi moko ya bagarde du corps na ye abetaki masasi na tango ye azalaki na audience elongo na conseiller na ye moko na kombo ya conseiller mota bosimba ke musée Laurent Désiré Kabila abandaki ko s'apprêter pona kokende voyage na mboka Cameroun et pa wapi abengamaki na sommet moko nouvelle oyo etambolaki ebele na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba na ba après-midi déjà sango oyo ebandaki kokota na litoi ya moto moko na moko pona kotalisa ke musée Laurent Désiré Kabila azali assassiné kasi ebele bakokaki kondima sango oyo te ambate affection ezalaki makasi epai ya musée Laurent Désiré Kabila na ba congolais nyonso nzokande sango yango ezalaki ya solo na sima ya kotire na bureau na ye bamemaki musée Laurent Désiré Kabila na mboka Zimbabwe epai wapi esengelaki akende pona ba soin kasi musée Laurent Désiré Kabila akufaki déjà na sima ya officialisation ya sango oyo epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa à l'époque Théophile Mbemba pe na ndenge aide du camp ya musée Laurent Désiré Kabila colonel à l'époque, colonel Kapend, et dit à l'Ekaki na TV pour na kopesa communiqué ya ba FRDC à l'époque FAC pour annoncer ba disposition to ba mesure ya ndenge na ndenge to ba mesure sécuritaire oyo ezwamaki na sima ya assassinat ya musée Laurent Désiré Kabila. Nyonso wana e confirmaki information to thèse oyo etalisaki ke musée ba tiré na bureau na ye. Bosimba ke na sima ya quelques jours oyo nzoto ya musée Laurent Désiré Kabila ezalaki na mboka Zimbabwe mingi penza na Harare eyaki na sima na ville ya Kinshasa na kolekaka na ville ya Lubumbashi epai wapi bobsek to ba hommage ya ndenge na ndenge ezalaki rendu epai ya musée Laurent Désiré Kabila ba chef d'état africain pe ba représentant na bango ba yaki ebele na Afrique kakate même na mokili mobimba ba yaki kolela grand panafricaniste musée Laurent Désiré Kabila oyo ayaki na révolution awa na mboka na biso pe na Afrique mobimba pona kotalisa ke
esengeli africain to congolais ayeba na ko se prendre en charge esengeli ba congolais nyonso bayeba na ko trahir mboka na bango te bosimba ke Musée Laurent Désiré Kabila alelamaki na ndenge ya kosakana te na sima ba hommage ya quelques jours boye depuis na ye to cadavre na ye etiamaki na mausolée oyo etongamaki po na ye liboso ya palais de la nation kuna na commune ya Gombe 24 ans après ba congolais baza na ba souvenir ebele po na Musée Laurent Désiré Kabila oyo a dirigé mboka kaka pendant 4 ans ba congolais nyonso bazali kokanisa ne jamais trahir le Congo ba congolais nyonso bazali kokanisa auto-prise en charge ba congolais nyonso bazali kokanisa misala ya service national pe ba congolais nyonso bazali kokanisa mbongo na biso franc congolais oyo yaki ko remplacer ba nouveau Zaïre oyo à l'époque ezalaki bongo ko se dévaluer na ndenge ya kosakana te 24 ans après ba souvenir ezali vraiment ebele kotala misala oyo Musée Laurent Désiré Kabila asalaki quand ya pamba na tête ya mboka na biso République démocratique du Congo. Pour na ba congolais bazana ba souvenir ebele pour na Musée Laurent Désiré Kabila bolanda héritier Mapinde mi directeur ya info Lingala ndenge atalisi vraiment na ba congolais balingaki mingi koya na na pouvoir epesaki elikia to espoir pa ba congolais nyonso komona ke ba makambo ebele ya mabe oyo yaki kosalama na régime ya président oyo azalaki liboso na ye maréchal Mobutu elikia wana esalaki ke ba congolais ebele balinga vraiment Musée Laurent Désiré Kabila. Alors na 4 ans oyo asalaki biloko ebele tokoki ko retenir na koloba lokola franc congolais par exemple et salami na tango ya Musée Laurent Désiré Kabila o bambongo na biso ya Zaïre à l'époque ezaki sous na valeur te et sengelo tambo na mbongo na basaki pona osombe loko mais tango Muzaye asali franc congolais Muzaye a meki ko stabiliser économie ya mboka na biso Musée Laurent Désiré Kabila a tei na biso nyonso ba congolais et sengeli to se prendre en charge do eloko wana ezaki eloko moko vraiment munene o ezake atei biso lisusu to trahir mboka na biso Congo te esengeli to bunda do biloko ebele o Musée Laurent Désiré Kabila alobaki pe asalaki lelo tomona ngo lokola prophétie pamba te ezali kokokisama atalisaki ndenge nini ba congolais tokoki kolala na kimia te to kanga misu pamba te mboka na biso ezali toujours menacé na balkanisation. Donc voilà un peu na koki kobosana te service national oyo lelo tomonaki na kanya makasese ingindaki kuna ba masango ezali kolona ma biloko ya ndenge na ndenge o soki vision ya Musée Laurent Désiré Kabila to landaka yango na ba président oyo ba esima na ye koki kozala eloko mo malamu parce que service national elingai kokota na ba province nyonso pe elingai kobota mbuma ya malamu mpona biso ba congolais. Donc tokoki ko retenir lisusu likambo etali discipline na vie ya ba congolais biso tozaki na Kinshasa tomonaki discipline ndenge ni ekotaki tobandaki kovanda 5-5 na ban Musa silisi yango makambo ya receveur kotelema esilaki. Donc toza na biloko ebele mama journaliste oyo tokoki ko retenir mpona reine ya musée miyibi esilaki na bazando bato bandaki koyiba lisusu te. Donc discipline oyo ekotaki vraiment ezali eloko moko motuya oyo esengelaki to pérenniser œuvre ya Musée Laurent Désiré Kabila malgré ba dongolo misu ebele ba pays ebele ya mindele ba sepelaki na idéologie ya musée te pamba te bayiba ke avec idéologie ya musée ekoki kokota na ba africain nyonso pour que toyiba na ko se prendre en charge ou le total kaka misu epai ya bapaya to mindele ba continuer ko dominer biso na bamboka na biso moko eloko wana musée vraiment aboyaki yango. Si le 16 janvier 2001 sango wana ekomelaki biso lokola kaki na matoi et puis sango ya liwa ya musée ezalaki lokola kombe na lopango ya soso aye ozwa soso message ekozala te bokoyeba te eloko nini ekokai kokoma mais ekomaki. En tout cas musée ya liwa ya Musée Laurent Désiré Kabila nga nakoki koloba ntango wana kutu na bandaki mpe nano université te. Alors nazalaki kozwa bacours ya anglais na centre moko na Masina sans fil pour naza natif ya Masina Petro Congo. Alors 15h 16h na bandi ko se préparer na kene na centre na bimi boye boyebi ke tango wana ba téléphone ezaki fréquenté le roi ndenge za lelo na bimi na bandi ko kozwa cours na moni centre ya kokangama na moni batu ba mouvement moko ezaki ya mabe na balabala parce que na bimaki te jusque là
namoni suspense na balabala et puis bato bazo chichoter moko na sima ya moninga koloba ke batire mokonza mboka masasi. Alors ngai en tant que futur journaliste à l'époque déjà nakoki kondima mbala moko te esengeli ko vérifier information na ba radio et puis na ba télévision na radio na biso pe na télé babandaki kolobelo côté. Alors et okoma na moi pourquoi 17h 18h na yo ozonga ndako na ba radio ya bapaya nde to bandi koyoka ke Mzee Laurent Désiré Kabila batire masasi na bureau na ya mosala na palais de marbre alors que bandeko s'apprêter ko kende mobembo moko. Alors na tongonde toyo mona kimia o ekotaki na mboka ba soda par-ci par-là ba tengela mboka nde tu vas vraiment comprendre que ezalaki vraiment ya solo Mzee babetaki masasi ezalaki journée moko ya mawa le 16 wana kino le 17 janvier to commémorer pe liwa to assassinat ya héros national na biso Patrice Emery Lumumba ezalaki lo mo ya pasi pour biso nyonso ba congolais to kokaki ko digérer yango te to ko digérer liwa ya numéro 1 en mboka te ezalaki lo mo ya pasi donc to ba Congo mobimba ezalaki na matanga ndako na ndako ezalaki na matanga bato baliaki bien te bato balelaki kino ba obsèque ya musée yaki kozala organiser tomonaki yango ndenge tomonaki yango ezalaki vraiment elo mo ya mawape ya pasi suivre basangola biso pona kotalisa bino ndenge le 16 janvier 2016 ezalaki pe liwa ya chantre ya gospel Marie Misamu lelo 9 ans après eloko nini ba congolais baza ko garder comme souvenir ya sœur Marie Misambu Bolanda yango elongo na héritier Mapindemi. Yeso yo ngonga reve na ngako beta mokolo nini Marie Misamu na vrai nom na ye Marie Misamu Ngolo ye azali kibongo chantre de l'Éternel, compositrice congolaise ye abotama le 16 novembre 1974 na ville province ya Kinshasa pe akufaka le 16 janvier 2016 toujours na ville province ya Kinshasa. Na o etali biographie na ye bosengeli koyeba ke Marie Misamu ye abotama na libota ya bana 8 ye abandaka koyemba na âge ya moke déjà na école soki azali koyemba baninga na ye bazalaki ko entourer pona koyoka ndenge nini azali koyemba. Après na sima Marie Misambo ayaka ko développer style na ya gospel na ba côté ya évangéliste d'elle et pas wapi a participaka na album frère d'elle Moussamalia pe na frère d'elle bayebaki solo na kobimisa album Nazireya Who's That Girls nde na sima album ayaki configuré na chanson reconnaissance oyo esalaki ke Marie Misambu ayebana na RDC na Congo Brazzaville pe bambuka ya ndenge na ndenge. Marie Misambu abalaka na âge ya 19 ans pe abotaka mwana moko kaka na kombo ya Rite Misambu na mois ya mai 1994. Et na album oyo Marie Misamu abandaki bongo kosala kombo na ye pe ayebaki kozwa bongo succès na nzela ya mongongo na ye na répertoire na style pe na talent multiforme oyo esalaki que a traversé ba frontière presque nyonso ya Congo. Début 2016 annonçaka retraite na ye na sentiment ya insécurité sur Best Africa Radio oyo ezalaka diffusé na B1 TV. Marie Misamu akufaka le 16 janvier 2016 na malaise cardiaque. À part musique, Marie Misamu azalaka styliste, modéliste, couturière, pe décoratrice. Azalaka na batala ya ndenge na ndenge kutu a participaka na film moko boye epai wapi azalaka en couple na Félix Wazekwa. aloba nini ngamisamwe nini nazana yango eutina Kuna kosukisa Marie Misamu atiki 4 albums solo na marché hormis ba oyo asalaka dio na frère évangéliste de Baba pe ba collaborateur ya ndenge na ndenge. Au total a participé na plus de 7 albums na vie na ye mopimba. na balade papa basusu basangi misala papa basusu basangi kimya papa bayenga luka yo basusu bakanga mina milimwa mabe. Ministre d'État, ministre de la Justice, pe garde des
des Sceaux Constant Mutamba Tungunga qui part mardi 14 janvier na Lemba na audience ya Kuluna Oyo akataki moto liboko. Ministre d'État, ministre ya justice, pe garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, Bakiselaye, Papa Zero Kuluna, akitaki yemoko avec Fox na audience ya mardi 14 janvier 2024, kuna na Lemba ko assiste na procès ya Kuluna Oyo, akataki Mese Matali Movili Liboko, band na Liboko, mutu ya kozoka, batrasi ya bapota pota na nzoto, Mese Matali Movili, azali victime ya barbarie ya Bakuluna jeune kinois Oyo ye a se présenter na procès Oyo malgré convalescence na ye nyonso esalemi sur demande ya tribunal pona a expliquer malamu ndenge nini basasi ye boyo kalisolo ye atalisi ndenge akendaki ko intervenir pona jeune fille moko plus de 15 kuluna basanganaki po babotola esak bango ba hésitaki te ba umelaki te sur place ba kataye loboko ba papier nzoto lokola ngombe na abattoir kaka ndenge bozali komona sur place population ba memi victime tribunal militaire garnison ya Kinshasa Matete sur base ya récit ya victime Oyo nde ba témoignage ya ndenge na ndenge e pesami yango nde pesi nzela na tribunal ya koyeba solo na ko condamner auteur ya busoto Oyo na peine de mort décision Oyo et sepelisaki population makasi bango bakangaki monokote boyoka. En conséquence, le tribunal les condamne en les déclarant coupables à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de boye bake procès Oyo et selemaki na présence ya ba autorité militaire ya la police na commissaire divisionnaire adjoint ya ville province ya Kinshasa Blaise Kilimbalimba. Le tribunal les condamne en les déclarant coupables à la peine de mort pour association de malfaiteurs. Compagnie africaine d'aviation CA Anamoku, c'est 33 ans na service. Le peuple congolais a souhaité ba meilleur ve na ba client na yenyo sope ba congolais pour na année 2025. Moule sika ebandie. Ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavol ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Élève ya coupe couture ya complexe scolaire Mama Pemba baza kozwa formation kitoko après 3 mois ya pamba bolanda résultat na monoko ya madame na bango liboso na bino toza na bana ya première année coupe couture o banda ko benga lobby 3e année coupe et couture toye kolakisa ba réalisation tozo présenter ba réalisation au bana biso ba sali après 3 mois de cours o tozalaki na bango ensemble. Tant bayaki bayebaki absolument rien mais lelo baza capable ya kotonga non seulement bilamba ya ba bébé mais aussi bilamba ya ba taille personnelle et même de grande taille aussi baza capable ya kotonga yango voilà binomo bomo na bana biso batongi ba robe
robe d'âme français na droite nanga toza eza na bano batongi ba bubu et na gauche nanga eza na bana o batongi ba robe na sima nanga eza na ba misusu batongi donc ba modèle les belé mais tozo présenter bino en tout cas ba travail fourni par nos élèves et tolobi lisusu merci beaucoup na excellence parce que awa bisika toza eza juste place toyaka kosala essayage kolata bilamba mais misala o nyonso tout esalamaka na télé na biso bipai wapi tolakisaka bino à chaque fois comment misala na biso ezokende liboso mpona bamatériel oyo à disposer la biso na atelier nde ezopermettre bana na biso lelo bakoma capable ya kotonga bilamba oyo baza nango na nzoto. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe ya Lola, prière na biso ezaki abatisela ye mikolo ebele, à vivre longtemps parce que donc makambo oyo bana biso bazotonga ailleurs ezate hein na l'école nous en tout cas nulle part ailleurs. Pour mon bana ya première année humanité, ce sont encore des apprenantes, bazala débutantes mais batongi bilamba o evani na banzoto eza grâce ya ba matériel na ba machine perpon neuf o toza nango na atelier nde bana bazokoma ko réaliser ba bilamba o balati. En tout cas nzamba pambola ye, nzamba bakisela ye mikolo ebele na se na moyo oyo akende toujours liboso. Merci beaucoup. Excellence Néombo. Dans le cadre, il y a réseau des écoles de proximité, il y a des enseignants, il y a des écoles et belé besoin qui formation, la complexe scolaire Mama Pemba école, il y a fondation Néombo Mbo dans le reportage au héritier Mapindemi, la Dilan de Bassale Libino. Nazali IPAF via Moamba, c'est le secrétaire principal provincial adjoint la formation. Ngaï Mathieu Bato, c'est mon nom. Alors, l'autre kusangani na réunion à l'élo pour former le préfet, na professeur DAS, il y a domaine d'apprentissage à sciences, pour la nouvelle réforme tout ça initiée. Ils allaient rep ils allaient nini, ils allaient réseau, il y a école, il y a proximité. C'est que réseau école il y a nzinga basangana, basala musala moko, baba la ko réfléchir, na maimatari musala na bango, utangisa na bango, ba mikanda, ba programme tout consort. C'est qu'on ne veut plus faire des enseignements en solitaire. Tout ça, c'est enseignement en communauté, en collectivité. Tout ça, on a avec la proximité. Et cette initiative est venue de l'excellence ministre de l'Éducation nationale, Maman Mineta, Maman Raïssa Malou. Et ils allaient soutenir avec les projets PAF. PAF, ils allaient PAAF. Projet d'apprentissage, d'autonomisation des filles. Il y a un enseignement qui soit uniforme. Et ça a été que tout le temps, il y a deux vitesses. L'école est permis de faire des implantations. Maintenant, qui est formé déjà le 22 novembre, le 17, 18 décembre. Tous autres plantés poule par poule. Voilà pour ça tout c'est là-haut. Voilà, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, c'est vraiment une question qui mérite la réponse. Le choix de l'école, c'est par rapport à la capacité d'accueil d'abord. C'est la capacité d'accueil qui nous a poussé de venir ici. La salle est tellement vaste, l'accessibilité. On est venu pour ça et des deux. C'est une école aussi qui a une émergence, hein, apparemment, et ça promet. Ça promet, il fallait des bonnes choses. Trouver aussi à faire connaître ça, à faire, pas la promotion, mais à faire connaître cette école aussi. C'était un coin un peu caché, mais quand on est là, on vient tous ensemble, on peut voir l'école. C'est les choix. Merci. Tu vas peser pour ta qualité qui peut acheter un mukolo tout le monde a mis sur le single comme il est. Ah merci! Yabouine! Bana nyoso baza kuringa! À la prochaine! Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie! Ah papa merci! Merci pour les protéines pour les enfants! Eh Bino! Bote la baoni! Bote ma kodole Bino! Baba kansa bamba bonga! Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo! Faut laisser kabango! Poto Protivap! Et ça va pota te! Allez, kamata! Bon appétit! Bana nyeso ba yaka Protivap! Ah bah c'est kuria ya bango!
babandi badanse na bango ya babebe pro tala baya yango tata kitoko ntoto makasi tuka na mbimbi oyo tuka na mbimbi makusa Protivat poto kitoko pona babebe pro Elema ONDP singanzela na boucle journal peu pona peuple bande koboti kala malamu ngala bino to kutani mikolo ezali koya au revoir Moule sika ebandie. Ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Moule sika bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba vol ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.